lokuta voilà le bio bana côté la mingi ici la Irsil mingi te émission moko Irsil mto na raison lelo na bango Irsil azaka na raison vous comprenez mais badune soit pesa une faute ba pesa na faute Irsil ba pesa na faute pour tozaka ba ignorant voilà vous comprenez mais na temps manda ko bana est-ce que boka ngana mota vidéo bien na ba kenaza abaku non et puis na finga Irsil te na vidéo naloba Irsil a créé ba discipline na ye et puis discipline aussi tali Irsil a créé lelo yango te si la créé voilà si là elle est trop matalana soit qui porte faut yeba soit si mobile il faut afficher alors quoi Karine donc Karine mon compte à théâtre eza si là OK bazandenge moko baza même format OK donc on comprend mais Irsil a trop discipliné makamne boko yeba te ko bomba et puis alinga trop bamba sortie médiatique te na finga Irsil te muto abimisi vidéo wana d'abord yé moko nanu aza famille bota révolté et dans ce mutabimisi famille bota révolté OK yo yebi obi ndako aloba ke abokola nga lojanga na ndako na kitambwa ezaka na ndako ya noko ya mutu banda futa ngo pete OK ba oui ke zaka ndako yesoki ya noko ya ba papa ya noko comment nani ya frère na biso c'est ya noko na ye ndako alipanga noko na ye ezaka na kitambo so na mai ndombe soki na bosali comme venant so l'équipe à venir président Fiston Saïs combien de fois moi na mwasa na ndako kumisena nga Belvi ane ko s'accaparer camarade inanga ilokola yo kaka ngiri yepe ngiri camarade inanga non tant que Belvi azaki na ina déjà tendance à kimi classe ya kimara classe akimara classe oh yeba ko ba futele ka Minerval Boemba mo ayeka na auditoire a comprendre makamte tu OK olobi lo moko wana ke okotaka ranking ya Sila na Irsil pona nini ka Sila mutalinga ko créer ba ranking na bato parce que ezaki na Irsil lelo comme na Belleville lobi lisusu ekoma nana voilà ozomona siko liango to tchaka mukili témoin mutu oyo akabwana kaka na baninga est-ce que ye mutu aza malamu bato baza mabe botala Sila bato azaka na bango ti lelo akabwana bango pourquoi Belleville akabwana bato ebele lokwa Sila te donc natikala kozala abakuku révolté te et pourtant ko tu ngaba bakuku balinganga makasi ba bisanga olobelaka bango vérité ba chroniqueur na bayaka ko lukela biso ba problème donc moi je suis là pour na olobela Belleville Kandi mais rien n'empêche je dois aussi parler pour na ba artiste zanga tokozana na bandeko na songeli pene écriture donc semaine to ba na de sozo loba welo moko eza très capital ozongi l'écriture okomaka bien to ebi ke succès mais Belleville l'équipe biso na bango Belleville na nenga kilelo so ba temisinga ici la presse Matuza ya lule maga ko ma biloko kala so ba temisi biso bo Belleville ndaza chef te OK ya ko ma ya inticté na bien na biso so totangena obi ke ya modèle ça liko makasi mais so ndima Belleville mais au préféré que ça permet na Belleville pourquoi parce que autant bino nyonso bozaka likolo moko mais yo préféra ba benga o lelo ke molobeli ya Belleville te mukala mukala yo préféré mukala makasi yo bi ba mukala mama Denise ne ba sepela moye wa ba mukala mama Olive et puis mon problème à Belleville zani orientaka batu na vie Belleville soki moi ça pembe na ye fa tata nyonso mama nyonso soki olembi ko pesa mwana concert inda pas Belleville voilà grâce mwamba uto loba ngo témoignage mais c'est ça tout le monde appelle dans les États-Unis les qui a Tridon alors il y a grande sœur alobango grâce à Belleville longa dans les États-Unis na Bali voilà Belleville d'abord autorité morale il faut y avoir l'accent. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on va que Belleville ça n'a pas nanda. Moi ça na mobile nanda kuta ko laksa ba poulet na ni. Moi ça zo mukolo maison mo ba télé mi affiché mobile na ye. Akosi batu et bimine oh papouye. Bana ba ko zande. Voilà, papu ngo pe lisu mundibu. Et puis immigrant. Boya na te. OK mais ya Gabriel que famille bote soutenir ye balobi famille boya ki. Oui, famille bota ba ko soutenir tout comme ba ko boya. Voilà. Aza mi bangé na ye ba soutenir. Mais ya Gabi ki ndeko ya Gabi na Belleville ata ya Gabi à mission. O ba lukaka chaque fois nene ya ko va na kiti. A finga Belleville a sala ngoti. OK.
Parce que Belleville jamais à l'écart de la TV va boire qu'il y a Gabi Mbouakila. Mais or qu'il y a Gabi à Salako, mais il y a Gabi Nabiso, on les respecte. Les Tingane Naza au Bungeli à Gabi, en tout cas non ya Mabi. Mais balobi bino ba tonton famille de bota ba Kofinga ya Gabi trop. Te Kofinga tona qualification et zéro mon côté. Ton côté, ils sont na biso ba bantu. Soki Bianca na sali Bianca mabe Bianca e côté sanga mabe nanga et combien impoli. Voilà. A combien impoli et combien silt. A côté sanga mabe nanga. OK. Tala sko Belleville. Oh le lance la makambo. Et puis ça bango qui fianfita. Mais eza pété au monde que ceux total IP bien mayonnaise aza limité na ba rôle parce que age zo poussa na rôle qui zengi ya. Te ki zengi on eza ya pamphile. Ya papa Masum, ya profil oui. Ya profil ya papa Masum. Te na lobby boye. Question na ngeza boye. Bon monde que et mayonnaise scène o ya zwa wana. Ya kizengi. Ya kizengi aza limité na ba rôle. Te ajouaka kizengi te mayonnaise ajouaka jeune étudiant ajouaka le sauté non yé mo lem so commissaire bon on académie des stars de Modero on a joué jeune garçon étudiant jeune marié on a joué makasi te ngana yebeli kana ko la kizengi on a tuna ko lona kizengi so comme le quoi papa Masou te c'est que c'est faux papa ya limosi ya ko jouer les sous théâtre ve massa siku to on a joué kizengi oyebi matika atika a jouer les on a raison et mérité ce kizengi te po et puis na muneno akomi nango to zaki so aza so mukyo azaki nango te a c'est limité dans le colombo kati OK mais on espère à sali théâtre makasi mais toi je monte ngana lingweleti et yo za génération batandra si oh tendance moi 79 ngava 78 oh yem kono tola une année nga toza âge mona Nico Chege cousin à Tendresse OK ouais ba que Nico Chege a grand frère à Tendresse na habité oh famille moko na habité famille moko au moins tel ba que yo gérer compétence yo Nico Chege ko beta yo alinga kabulanga na masa nga Nico Chege voilà mais Nico Chege a PCP conseil te makamni te bibisa Nico Chege na makammo Nico Chege même ko ya bayaye OK donc cela veut dire Belleville kandi lelo yo aza même so tali ba bilongia bana baso bazo évoluer pemé la Belleville au monde bango imikate mon ponoté nganda baso sauter na braza voilà mais ce côté na ngambo serre na biso sila ozomona ka bilonga bana basi moko boy mona 79 azo ba lelo toko yokate amini ngisaka amini ngisama bele boy mwana muluma loketo pete bisa kwa mwana 79 oh so nuni nyovie ko be boyelo oh yes ko pete biso to lobani yo mto zongala we o tata bota malonga te moi ça kolia sans piment bango ko ba cha piment max voilà soit succès très bien et ça ndemo pe na Belleville lelo bango ba banda pour mayonnaise abanda théâtre kala voilà abandi théâtre kala parmi ba cofondateur ya groupe ya Modero ngana kuta oui azaka cadre ah bon mais Tendresse face à l'école TV va faire un pardon. OK. Prochaine année fongwa. Face un pardon nga asengi Belleville. Bon Zuma c'est mon pardon te. Zuma tikaye. Zuma c'est le côté Zuma mtaya mbanga ya kotokisa ya ko yita ya ko kaling. OK. Star avina e. Yana et. OK. Yana e. Ya yana ye. Oh. Bonga Zuma toi age moko. OK. Nga Zuma. Avion le quoi wewa. Si. Niko ya kotuka baninga mais si la chaque voyage na ya kotuka ka mitema baninga ya Gabi wana ke Monisco et puis ya Gabi asimi passeport azolenga olinga et le kosiko o Monisco voyage à Belleville c'est important donc tant moninga tant baninga bazo voyager bo chola kati voilà en tout cas nzamba za lokumu ya Gabi amoni li support voilà parce que lelo oyo bazo kumisa photo pe ya Gabi photo lobela parce que les artistes comédienne. Te mais ya Gabi a mérité poto wanati. Ah non. Pourquoi? Ya Gabi se to na film nigérien. Obe ça nani? Par rapport au âge. Oui. Pour Ini Edo Belleville, Messi Johnson. Cardozo? Te. Nani? Obo Cardozo point. Te Messi Johnson aza mkola Cardozo. Ah na âge. Na âge. Aza Mupesha. OK. Ba batikali pe bakoza mama passa par rapport à âge. Oui, ba mukana ba Regina Daniel voilà. Ozomona ba Cardozo pe ba Regina Daniel. Ozo comprendre. Mais ce que so kotali ya Gabi na mama passa photo fuye mama na nani ajouaka na comme nani. Grâce Luzolo wa pembe wana. Oui, mama na pembe na. Ngozi voilà. Ya Gabi akoza kwa Ngozi. OK.
comme ça. Nzoto pete ngo ya wapi? Nzoto zo kweya ya ngo komi pete. To nzoto pete. Bitala bino na babiaka nde bozo mona na ba gloria. On a senga ata mekisa ngai. Ozo mona ke boza nani? Biso to famille. To za famille mais ozo tala bino bobi oh. Et tout le monde peut mo bi oh. Basi kitoko. Si. Famille bote bwana basi kitoko. So tala misu nao. On dit ofula moto ko ni tena bumwana. Mais au quoi hôtel internet bo misu makasa mi ramela kene. Otali ya moi so comme na. Ya gola on dit mi baba sa mi ba kingabwa. Boya Miss Lolo. Boya Miss Lolo. Voilà, oni ba tumo ba benga. Bananyo bananyo. Ba ibu. Oui, qui ba ibu c'est un câble bono bibela ba bimage. C'est à mon bout. Que yem ta teka adresse. Mais tant où Miss Lolo azoteko bongo wana bozana ye proche. Nazana problème à Miss Lolo te kutana un jour Darby, comment on a Darby? Nous sommes sommes aux États-Unis boy. Bobali ya Anuarite Gemena. Azana États-Unis. To sala émission mo na bongolo. Miss Lolo banga vie. Olingo pesa nga makambu, il faut pesa nga makambu. À l'époque on a ta drapeau. Na ye na tendresse faut pesa ba onka makambu ni olingo pesa ba. Makambu kasi nga na za lelo même na ba bande comme ça loba. Nga mu na faire découvrir ba to YouTube parce que to utaka na www.com. Voilà. Malgré ba gérer au gagnant nango nini, obima zozo. Bolinga ni na pesa sima. Pour ba na se ngwa ngope. Ba senga nga ya. Na bi pede ya kukuba boy ya. Simba te. E kwa kotika na kati. Ya ko kemba makasi boy. Tala ba marche mon frère pour la position ba. Tala potane nga na fa na kiti, o senti nyarbivore. Ya jenika. Ba bien en José de Londres, c'est d'habiller les nyarbivore. Siko job boy, on a comment chaboy. Et ça la chaîne lelo na obundi sa belle vie ezali là Miss Lolo na tchela film na Saint-Valentin na biso acha mpoka na film wana film na etala mate na so taka film za 12 vies taka film to beta on internet 12 vies na bomela ngonzo to bazo pe ba frère de Réja bien série wana bileki na bien kazo ba ya chéri likamni no benga na tournage te ko lambo wapi na tournage nanga OK mutu no so ando sepela ami lieli na tournage nanga so inga ndako ke lala voilà aya na tournage nanga to tourner na kitambo na sala ona koki ko sala mais nzoka ne na temps wana Miss Lolo mutu azo sa nini aoteka ngai OK sans les savoir siko yo kama kama anima kokala lobby yo mutu pesa nga matière ya tendresse mais lelo ba koma ba camarade yango na bisaka serre na biso sila sala attention sala attention sala attention tangu bana baso basala ba biso boye basala belle vie o orienté bango na vie boye boni na yo kutu ba likono mala ba ki okabaka te voilà ba ko sala yo nini donc ça passe OK merci Njiku chipa vina omo bimba Miss Lolo ozaka mwasi ya katula soif et puis âge ozana mpe na mona mobali oyo bimiselo mbongo te loba elela oyo ya poto awa bimiselo mbongo na lakeli yo mabe descendance no mobimba lobanga na sala o mabe lobanga na sala o mabe Miss Lolo nga na chono ba filme nanga nga na orienté on a vie mais lelo yo nzoka ndo sala likambo wana nyonso to wana poani po mwana moya muti ya théâtre boyaka yo oyo kabelanga mutakala no ya choko wana na boyaka allez susu na zaki na beto magoda voilà et parce que so na beta ko magoda ngo sambisanga vraiment nga pe na zaka première fois na beti magoda première fois zemi nga zaka bungu yo zambisa mo nga zaka bungu nga ta mwana bana nga na poche so ero soki na bota kinayo mobali papa ya mwana ya nani ya Miss Lolo tande batu ba osambwa na voilà donc yo pika mama place to sto kutana batu bando filmer nga na yo bombana lokolo zui ajida chef na bomba ko na camp na ebite so zaka na camp kokolo OK te yeza epa bango azo
famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota to lakisa bango to leka bango nebele bonjour bonsoir ça dépend ya ba RO vraiment beaucoup aujourd'hui so na banda kuna bino c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belvic Kandila patrona Poutine de l'écriture tabita ba comédienne était ba oba richesse ya Congo na monde à théâtre en tout cas merci maman olambela biso chaque jour belubu ya kitoko olali sakabana nonzala te ba film R nyonso na Bellevue télévision ezoleka vraiment kitoko émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Libota chez Bianca Zanga lelo na plateau nanga na zanga moko te na zana noko ya famille Libota papa Kulutu na kombo ya Jerry Kobetox nazaki vraiment na posa na zoye lelo to meka ko solo la mwa muke makambu onga na yoki pourquoi na vie bato basala bato bolamu makasi bapeyaka balepo kase bazongi sela bango kama be ezakadi ya nini lelo vraiment na linga ina zo papa Kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Kobetox na profiter kopesa mbote nangi papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Rien Ngo ma garçon Paris mon tonton chéri tu sais que je t'aime beaucoup papa ça mon concours le nécessaire maman Gina Mabiala je te salue aussi maman Germaine Blandini Panzu et pourquoi pas à ma yaya chérie Jeanne Mboso na kati François bambote nous belé en tout cas yaya merci beaucoup pour tout et nous qui sont aux paroles moko nanga ifongoli nanga plateau na yamba papa Kulutu ya famille Libota na kombo ya Jerry Kobetox ya Jerry bonjour bonjour Pamela Biso santé kimia OK kala nga na lobela Bellevue Fozara nyonso eza kimia na biso na kimia lokwa sim na téléphone OK donc naza très pépélé merci beaucoup na yo pe ko penser nanga merci donc tozali to sala ka musala toza wana et famille Libota merci beaucoup na bino tout ba botika ngate nde bobenga nga et puis merci beaucoup na babaku parce que nazaka aimer na babaku makasi OK balinga nga makasi parce que na ko ba vérité moko boye oh quelque part na sauva pe si là OK te yo ya lo ba vérité ba bimisi ba vidéo ba lobi ke yo za penza abaku moko ma révolté abaku na ba famille Libota bana bazaka liboso famille Libota siko tala siko tawana tawana na ta drapeau na lobela presque ba comédien nyos soki kutu ba lobi ke nazala molobela ya artiste mais normalement ngala zala a molobela José de Londres OK parce que rando e créé ngana ser nanga anima kwa kala ezaka incompréhension ngana ya makamba ya José na Charlie Malula voilà na lobela ya José na côté la presse ngaza ki au toucher le bino ngata ser nanga joli kalunga bi mwana mobali ya côté la rabiso na bité to futa keni na ndo côté la artiste nyonso kalunga za reconnaissante hein mais oui artiste belé artiste belé ngaza ki pena taka na mi pesa kombo chaque Congo ya ba comédien OK donc comprendre na tawana ezaka guerre ya Sila na Irsile et puis mamunyo so na loba mamba Sila wana e contacter OK pour ba pesa nga information lukuta voilà la lobby bana côté la pe mingi Sila ke Irsile mingi te émission moko Irsile mtata na raison lelo na bango Irsile azaka na raison OK vous comprenez mais ba tunesi ba pesa e faute ba pesa na faute Irsile ba pesa na faute pour tozaka ba ignorant voilà vous comprenez mais na tala manda ko bana est-ce que vous ka ngana bota vidéo bien na ba kenaza abaku non et puis na finga Irsile te na vidéo OK na loba Irsile a créé ba discipline na ye et puis discipline aussi tali Irsile a créé lelo yango te Sila créé voilà Sila elle est traumatalana soit qui pote faut boyeba soit si mobile il faut afficher alors quoi Karine donc Karine mon konzi à théâtre eza Sila OK bazandingi moko baza même format OK donc on comprend mais Irsile a trop discipliné makamne boyeba te ko bomba et puis alingaka trop bamba sortie médiatique te na finga Irsile te muto abimisi vidéo wana d'abord yé moko nanu aza famille Libota révolté famille Libota révolté OK yo yebi obi ndako aloba ke abokola nga lojanga na ndako na kitambwa ezaka na ndako ya noko ya muto banda futa ngo pete OK ba oui ke zaka ndako yesoki ya noko ya ba papa ya noko ya frère na biso c'est ya noko na ye ndako alipango noko na ye ezaka na kitambo so na mai ndombe soki na bosani comme avenir so l'équipe avenir président Fiston Saïs combien de fois moi na mwasa na ndako kumise na nga Bellevue ane ko s'accaparer camarade inanga ilokola yo kaka ngiri yepe ngiri camarade inanga non tant que Bellevue azaki na ina déjà tendance à kimi classe OK
Ya qui m'a classe. Qui m'a classe. Oh, il va ba foutre les cas Minerval Boemba moi, il y a un auditoire. À comprendre ma tu vois. OK. Olobi lo moko wana ke okotaka ranking ya sila na irsil. Kuna nini ka sila mutalinga ko créer ba ranking na bato. Parce que zaki na irsil lelo comme na Belleville. Lobi lisusu e comme na. Voilà. Ozomona siko. Les gens te tchaka mukili témoin. Mutu oya kabwana kaka na baninga est-ce que yé mutu za malamu bato baza mabe. Voilà. Botala sila bato azaka na bango ti lelo akabwana bango pourquoi. Ouais. Mais il va kabwana bato belé le quoi sila té. Donc natika la kozala abakuku révolté té. Et pourtant ko tunga babakuku balinganga makasi. Ba bisanga olobelaka bango vérité ba chroniqueur na bayaka ko lukela biso ba problème. Donc moi je suis là pour na olobela Belleville Kandi, mais rien n'empêche, je dois aussi parler pour nos artistes. Ok, voilà, Jerry, Lelo, au Salipé na théâtre, trop. Au Bimi, c'est pas ban, oh, Lelo, baza fierté na yo. Mais baza ba irreconnaissant. Ok, tout le monde carrière, madame, na minute, à Dubaï. Dubaï, on a payé contribuer Lelo et non, ngate. Bon, yo tendengeni. Ozaka na zuwa na eti Lelo. Te zuwa nini? Mon papa bimisi mwana ke na zuwa na. Dubaï ni na contribuer tes affaires propres effort na. Contribuer na sens, mais ce qu'on peut ça qui est makamou na théâtre, mais peut-être. Te film anez aka producteur a proposé nga na ye. OK. Et le bon mabongo. C'est balobi pe na c'est bozala ki pe. Te tozare loté. C'est ma sœur. Tozare loté, c'est ma sœur. Azama kamne le longa pena na makamnanga. Donc c'est ma sœur. Nga pese ka félicitations dernièrement na auto benga ye na ebise na bine. Félicitations à toi. Tu as bien joué na film ya Belleville Kandi, presque 2 films. Na lingaki na lingine bozala boye parce que lelo ngai modéro na bimisela ba koko naza parmi bano ba bima pa modéro bimisela modéro ba koko mais modéro wanga ni boindeni te awanga ninga te non so tangi bana bimisa yo komono ezate awanga ninga te moni papa lengela bano aboti na ménopause to mama lengela bano aboti na ménopause bato to atanya na boti bango na ménopause très bien omoni na bana ebele ba bimi pa modéro muto ebi modéro makasi koleka nga zati même muto ebi famille modéro makasi koleka nga c'est bino pe bo choka yango atangi ba te to choka te eza wala papa nanga ezaka ake alingaka honorer bano abota na ménopause voilà vous comprenez donc là wana za père nangai ezaka ake atangi ne ba kombo atangi ba biso ba mbiaka te parce que so tangi lelo ba mbiaka so tangi ba mbiaka Doudou Sopu Jerry Kobetox et Gesho Ingange. Fiston Batista. Peut-être bino atangi bino te parce que bano abimisi lelo bazanje makambo koleka bino uko. Na bana nso to atangi ora mutu aleki nga zate. Na bana nso atangi na mutu aleki nga azate, je pèse bien mes mots. So na porté papa kulu ta famille bota so na porté Kikoko ba warrior. Na porté ce que Jerry comme scénariste. Na zongeli pe écriture. Merci beaucoup na mon producteur M. Elle est en benge M. Tu as commandé bien. Et puis tout on a bandi ko koma bagag. Semaine to banda. Semaine to banda. Te na lobby semaine to banda na benga bino bosa la télé réalité ya bagag to tourna ki na bianka ça. Ba lobby yo na tendresse bagag ke na bien o benga été. Bagag ke na bien. Bo joana est bien. C'est que na bagag pe ke. Bagag ko tu va pesa $1000 ça bagag a pesa frais de régie $10 mo kamni no loba. Na yolo. Papa ça a $10 na frais de régie na yolo. Donc on a robenga na ko inviter yo chaîne na bisoboya tout ça là making of ya tournage et surtout que équipe on a tourné na bongo na changer tour équipe ba ndeko no somona na théâtre moko taza Gérard Benga oboya. Donc na sola na bandeko na bien tozana na ba Bianca zanga tozana na bandeko. Na zongeli pene écriture donc semaine to ba na bien sozo loba welo moko eza très capital ozongeli écriture okomaka bien to ebi ke succès mais Belleville l'équipe biso na bango Belleville na ndenga kilelo so ba temisinga ici la presse Matuza ya lule maga ko ma biloko akala so ba temisi biso bo Belleville ndaza chef tel OK ya ko ma ya inticté na bien na biso so totanga na obi ke ya modèle ça liko makasi mais so andima Belleville. Mais au préféré que vous avez mis la Belleville pourquoi parce que autant que bino nyonso bozaka likolo moko mais yo préféra ba benga o lelo ke molobeli ya Belleville te mukala mukala yo préféré mukala makasi yo bi ba mukala mama Denise ne ba sepela moye wapi ba mukala mama Olive et puis moi le problème à Belleville zani orientaka batu na vie
Belle-vie soki moi moi ça pembe na ye fa tata nyonso maman nyonso soki olembi ko pesa moi na concert tinda pas Belle-vie voilà grâce Mwamba ou to loba ngo témoignage mais c'est ça tout le monde a peine de on a aux États-Unis les qui a Tridon alors il y a grande sœur alobango grâce à Belle-vie de longa dans les États-Unis na Bali voilà Belle-vie d'abord autorité morale il faut y avoir l'accès la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on va que Belle-vie ça n'a papa nanda. Moi ça na mobile nanda kuta relaxa ba poulet na ni. Moi ça zo ko mukolo maison mo ba telemi afficher mobile na ye. Akosi batu et bimine oh papouye. Bana ba ko zande. Voilà, papa ngo pe liso mundibu. Et puis immigrant. Immigrant. Non, on a pensé qu'il y a migrant. Ok. Donc, on comprend. Donc, Belle-vie, quand dit à orienter, on a le chef de l'émission. Belle-vie, après ça, un conseil, moi, Willem, sur le sauvant. Oui, quand on a une mission politique, c'est Belle-vie. Ok. L'aime soit mon arame, bémo, et puis, on a biloba, le banana, ceux qui n'ont pas tout abordé dans la politique, mais mufunge, mukamate, mukwata, pia. La bino ne sera pas Bianca. Mais mission la Bianca, tu bima dans la politique. Donc, orienter, mission peut que. Attention ça na YouTube créer le comment vous allez bourrer et puis ça là ben nda kuno ça na adresse na yo nenga orienter pe ba tendresse lelo magabi mina nda ko to ba te ba bengani na capella oui ba bengani garantie si li chaîne peso futate malédiction que nous les langa na kufi si alléluia nga ninga kolela te tendresse ko ninga te na lelo na vie nga lela ba tu mutakala na kati na bilamba tu na tike mutakala na la lisiko na sima baloba malédiction ça cause des années fêtées oyo komi na alela kingai alelinga na omoninga na komona ngeza ka Jérémie. OK oui Jérémie donc na zaka donc ngane na za soki na zaki na miso escroc na ba donc makamsu na loba na za on est prophète tendresse face aleka na te va senga pardon. OK prochaine ngane fongwa face nga pardon nga asengi Belle-vie bo zuma sengo pardon te zuma tikaye zuma ze lokote zuma mtayambanga ya kotokisa ya koyita ya kokaling star vina yana it yana ye oh bonga zuma to age moko nga zuma to age moko nga na lingweleti user génération ba tendresse oh tendresse moi 79 nga 78 oh yem kono une année nga to age mona Nico Chege cousin à tendresse OK ouais ba que Nico Chege a grand frère à tendresse na habité oh famille moko na habité famille moko au moins tell ba que yo gérer compétence yo Nico Chege ko beta yo alinga kabulanga na masa nga Nico Chege voilà mais Nico Chege a PCP conseil te makamni te bimisa Nico Chege na makamwa Nico Chege ma ko ya bayaye OK donc cela veut dire Belle-vie kandi lelo yo aza même so tali ba bilonga bana baso bazo évoluer pemé la Belle-vie au mona bango imikate mon ponote nganda baso sauter na braza voilà mais ce côté na ngamba serre na biso sila ozo mona ka bilonga bana basi moko boy mona 79 azo ba lelo toko yokate amini ngisa mabele boy mwana muluma loketo pete bisa kwa mwana 79 oso nuni nyovie ko be boyelo oyo esko pete biso to lobani tala yo mto zongala we o tata bota malonga te moi ça kolia sans piment bango ko ba cha piment max biso alo binzo to pete alanga comme ça nzoto pete ngo ya wapi nzoto zo kweya ya moi comme pete to nzoto pete bitala bino na ba biakande bozo mona na ba gloria ona senga ata mekisa ngai ozo mona ke boza nanu biso to famille to za famille mais ozo tala bino bobi oh et tout le monde père mo lobi on basikito quoi si famille bote bwana basikito quoi so tala misu nao on dit ofula moto ko ni tena bumwana mais okwa ko tela tennis bo misu makato ni amela gene otali ya mwana mwaso koma nani ya gola on yemi baba sa mi ba kingabwa boya miss lolo boya miss lolo voilà oyi ba to ba benga bananyo baibu oui qui baibu c'est un câble no bibela ba bima c'est la mabutu baibu donc cela me dit Belle-vie ya moninga même nzamba bomba biso même au moment à Clarisse Plasma Belle-vie a tellement qu'à 5 minutes après ça conseil Clarisse a quitté même ngai même bala na nga boke n'est pas Belle-vie na mona ko ndiye nzamba so azaka précéder Belle-vie mtolinga bota Yesu voilà
Deuxième mona mwasi moko elle est très douce. Aza matalana te. Belleville lelo, omoni Belleville lelo akomisi avion lokwa wewa. Si si. Ni koya kotuka baninga. Mais si la chaque voyage na kotuka ka mitema baninga. Ya Gabi wana ke. Voilà. Moni siko. Et puis il y a Gabi asimi passeport azolenga. Olenga. Et là siko omoni siko voyage à Belleville c'est important. Donc tant moninga tant baninga bazo voyager bo tcholaka te. Voilà. En tout cas nzamba za lokumu ya Gabi amoni lisupo. Voilà parce que lelo oyo bazo kumisa photo pe ya Gabi photo lobela parce que les artistes comédienne ba kumisa photo. Mais ya Gabi a mérité photo wana te. Ah non. Pourquoi? Ya Gabi c'est to tchena film nigérien. Oba za nani? Nani? Par rapport au âge. Oui. Pour Ini Edo Belleville, Messi Johnson Cardozo. T. Nani? Obo Cardozo point. T Messi Johnson aza mkola Cardozo. Ah na âge. Na âge. Aza Mupesha. OK. Ba batika lepe bakoza mama passa par rapport à âge. Oui, ba mukana ba Regina Daniel voilà. Ozomona ba Cardozo pe ba Regina Daniel. Ozo comprendre. Mais ce que so tali ya Gabi na mama passa photo fuye mama na nani ajouaka na comment nani? Grâce Luzolo wa pembe wana. Oui, maman na pembe na. Ngozi voilà. Ya Gabi akoza kwa Ngozi. OK. Parce que ça a une expérience dans le théâtre. Ya Gabi a joué Viva Riva. Film international et joue 7 trophées. Ouais. Ata beaucoup mais c'est moi Congo yamba on te pas honorer bango. Mais asa légende. Mais pourquoi Gabi le lozo mérité pour tout monde boye ba sengele visa. Voilà. Tocholi angoti. Oui, banka bango mo ba no finga takenda ka poto te asala ka boyete mais lelo ya Gabi akomi na ngambu na bango ba komo kumisa poto ya Gabi comme si na ngana muto mayele ndé na te omoni ya Gabi alobi ke bakanisa ki ke poto esila ka poto eza savonte po na ngai eza réponse azongiseli bango moko ba bande ko finga yeke akenda ka poto te omoni bato balobelaka tous les bandes des idiots wana balobelaka sila souci na bango ezaka ba récupérer ba chroniqueur ba chroniqueuse taka bakomisa bato bakuku na makasi. OK. Donc on chaque fois sortie médiatique ya Gabi ya kabalinga olakisa ya Gabi on dira ça ya bango abakouk. Voilà. Oui. Ya Gabi na Belleville ba boya na te. OK mais ya Gabi la famille bote soutenir ya balobi famille boya ki. Oui, famille bota ba ko soutenir tout comme ba ko boya. Voilà. Aza mi bangé na ye ba soutenir. Mais ya Gabi ki ndeko ya Gabi na Belleville ata ya Gabi a mission. O ba lukaka chaque fois nene ya ko va na kiti. A finga Belleville a sala ngoti. OK. Parce que Belleville jamais à l'écart de la TV va boire qu'il y a Gabi Mbouakila. Mais ok, il y a Gabi Salako, mais il y a Gabi Nabiso, on les respecte. Les Tingane Naza, au Bungeli, il y a Gabi, en tout cas, non, il y a Mabi. Mais Balobi Bino va tonton famille de Bota Batufinga, il y a Gabi trop. Kofinga, ton qualification et c'est le côté. Ton côté, ils sont Nabiso Babantou. Ce qui Bianca, Nasali Bianca, Bianca, et Kotel Sanga Benanga, et combien impoli. À combien impoli et combien silt. À Kotel Sanga Benanga. Ok, a fini ngati. Biso ba tonton famille boto zuba yams. Mundirba. Ndenge na ebeli ba tonton wana. Parce que to solo nana. To solo nana po mi bangyo bazana na baba cook ba komisa bango mikolo. Mundirba na tonga na so yozwa kanto na ndaku na bango to sa théâtre. Mundirba otanga. Oui, amo muke. Aza mona muke. Yams wana. Yekutu. Tu peux imaginer les gars dinga sima moi 1979. OK. Obi Mundirba on se retrouver dans famille de Sokantier. Eh, il y a ta 8e té. Sikoyo. Donc, bazaba leki auto eba ina bango lelote. Mais na respect, ce sont mes collègues. Oui. Bako finga pe ya Gabi te aza ser na bango. On dit papa linga ko makasi hein. Bozala quand même bozala. Na lobi hein. Nga tata na tangi na école Mokengeli na 1986. OK. Na vandi na modero 7 ans. Ndako ba mundir beza ndako na biso. OK. Ba bakanto balambi na lie. Ba ilo na pese ba mbote be. C'est la famille. Même ma mayonnaise on a mon alelo so bungela Belleville. Na kute na bureau Belleville na zo seka. Et pakolos Belleville a pese na o ya pesinga. Ayebi mayonnaise chituka. Siko kanda wana nyonso ya mayonnaise ezakani po jouer na famille bota te. Tezali omoni bato basilikela fali. O bazana na quartier la bazala na quartier la te. Po bango bazwaka succès te, fala zwa succès. Très bien. Ezande mo pe na Belleville lelo. Bango babanda pour mayonnaise abanda théâtre kala. Voilà. Abandi théâtre kala. Parmi ba cofondateur ya groupe ya modero nga na kuta. Oui. Azaka cadre. Ah bon? Mais quand elle a sco Belleville. Oh le lance la makambo. Et puis ça bango qui fianfita. Mais exactement au monde était que ceux totali pe bien mayonnaise aza limité na ba rôle parce que age ezo poussa na rôle qui zengi ya. Te ki zengi on est ya pamphile. Ya papa Masum, ya profil oui.
Ya profil à papa Masum. Te na lobi boye. Question nanga eza boye. Bon mona te ke et mayonnaise seni o ya zwa wana. Ya kizengi. Ya kizengi. Aza limité na parole. Te ajouaka kizengi te mayonnaise ajouaka jeune étudiant. Ajouaka le souté. Non, yemo le mso commissaire bongo na académie des stars de Modero. Ando jouer jeune garçon étudiant, jeune marié. Ando jouer makasi. Et nga na yebeli kana ko la kizengi on na tuna ko wana kizengi so akomi lokwa papa Masum. C'est que c'est faux. Papa ya limosi ya ko jouer lisusu te théâtre. Ve masasi kuto ando jouer kizengi oyebi. Matika. Atika. A jouer les ah on a raison et mériter ce kizengi te po et puis na muneno akomi nango to zaki so aza sumukyo azaki nango te. Ah c'est limité dans le kolomoko kati. OK. Mais on espère à sali théâtre makasi mais sauf que ngana kamwaka akoma jale londé. On a quand même fait jouer na famille. Entre Sila na Belleville mutu oyo mayonnaise ana témoignage de makasi za Belleville. Très bien. Donc nga moto kutana na bangana yo koma boye ndenge yo pa koma boye ndenge ni. Donc eza na kaka baba incompréhension moko boye. Donc c'est un peu ça. Lelo na linga na zo penza na yo ki photo tonga na yo ki batongi yo to mona ndenge mama na biso anima kwa kala mena o vidi oyo sota ba mire o sota ba fenêtre na se retrouver na Kisenso o se retrouver na Kisenso na commune o tikala o wala bianca siliki o wapi vi commune o yeba te na vi na o mobima mais okena ko se retrouver kuna pona mama na biso anima kwa kala lelo ba vérité limite muta teka yo ezaika muto bandai ko lia na ye o bandai ko tambola na ye na kombo ya Miss Lolo. En tout cas, nous appelons ça un mbote na masananga aza lelo à côté ya Gesho Ingange yambanga na Kisenso papa Mbata. Moi je suis reconnaissant papa Mbata so tena ba film à Gesho Mikolo a joué Mikolo kutute aza pena parmi to utane pena académie des stars papa Mbata ba yambanga pena ba ndekonyoso na Kisenso wana. Omoni ser na biso ani à comprendre que lelo ando vivre na banani. Voilà. Et puis, il n'y a que des imbéciles qui ne chancent pas. Au moins, Serani a compris que Batebele Bando China erreur. Preuve année Serani a lobby, à Loba, on m'a comme Bele Bande ko sale zaki batuna biso moko. Yango zo mona Batebele ba otang sa bana classe, bana ba oza maele était na classe. Mbonga ba audio ba comédie zo teka, mbonga ba matière ba comédie zo teka ba essai, zo teka ba mida. Bana mwana ke école à foot, abimi ata joueur ata quartier té. Mwana kei boye atanga classe azio ata mayele te bana bazokola milai lokwa Kinshasa bazo sente bango donc pona nini ser na biso ani azaki na live nga na koti kaka namona ser ko molo baba vérité yango eza Miss Lolo aye bango na vine mobima omoni eloko na oloba na TV yazo kantsala kwa na zelango matière na zelango base ata nazo sala émission to olobela makambo mboka na notanga ka koma Miss Lolo. OK na kokoma lokola nyau ata kufila liwana beli anabisa bana ka puku ne mutatie linga poison pour rankine continue donc ngai na ba kokololo nanga na kobetaka lisolo un jour so bakanga basalanga mabe ezalaka Miss Lolo et puis ndako ya pesa adresse wana eza ndako o mama nanga banda ko vanda à l'époque nazaka na problème ya ndako so na problème ndako na vanda pa muninga te na zanda kuna biso ya famille na okinde et puis ndako ya mama na biso biso bana nini so 6 to zaki 7 moko nzamba zui moko biso mto futa ngo parce que na TV na lobango papa biso akufatika lupango te. OK vous comprenez na ya ko sa matala na internet te so na zongi pa na biso na ola na mama na biso nakelala pa muninga polo ba rappeler nga na famille noté donc Miss Lolo ndako na biso na banda lié muta pesa adresse wana siko soki mbato na nde ba yaka po baleki na pe banda ko kana so ba joana ba ye sa ba arme to beta bango to na ba arme to beta bango po to sape na mayela muta za arme o neutraliser siko e raté ba bominga donc Miss Lolo alingaka sala à la tête ya makamwana ke yem ta teka adresse mais tant Miss Lolo azote ko bongo wana bozana ye proche nazana problème à Miss Lolo te to kutana un jour Darby comme on a Darby ndio na msomo en États-Unis boy mobali ya Anuarite Gemena azana États-Unis to sala émission mo na bongolo Miss Lolo banga vie olingo pesa nga makambu te faut pesa nga makambu à l'époque na olata drapeau na ye na tendresse faut pesa ba onka makambu ni olingo pesa ba makambu kasi nga naza lelo même na ba bande comme so baloba loba nga mdu na faire découvrir ba to YouTube parce que to utaka na www.com voilà mage baloba gérer o gagner na nini obima zozo bolingani na pesa sima
Pour pas dans c'est moi mon père. Ba senganga yaya. Na bi pede ya kukuba boye yaya. Simba te. Eh, e kwa kotika na kati. Ya ko kemba makasi boye. Tala ba marche mon frère pour la position ba. Tala pourtant nenga na fa na kiti. O senti nyarbivore. Ya genetique. On bien en José de Londres, c'est d'habiller les nyarbivores. Siko job boye, on a comme un chaboy. Heureux. On a fini à belle te. On a fini à belle te. Bozo comprendre. Donc, tozo lobango me passe na mutema. Donc Miss Lolo on a chara ba film. Ndenge na omoni na lobango ingratitude ezaka na bato aboy. Voilà. Sila n'a jamais dirigé Bellevue. Mais Bellevue a dirigé Sila. Bellevue a pensé Sila idée. Beaucoup to comme déjà ko chité na émission na biso. Même Miss Lolo bossa la tena comme na tikali ombre ya vie na ye. OK. Place nyonso na pongia bando monanga. Partout okenda omonanga. Lokola yé muta sala ke papa ya et puis t'as la risque ba kanganga ba ya place maman nanga lalaka. Merci beaucoup ya Nima Kokala pona matière et puis merci beaucoup a bengi ya lobia ya na direct. Et puis so na opé so vidéo ngo o mwana ya ni olo sa téléphone. Téléphone nanga na tinda ngo kishasa te yango yo Miss Lolo. Makamne so bandolo bananga yango. Voilà. Lelo na dévoiler bandeko oyo ba mususu bazwa mbongo yani. Mais ba ya ba ebisa même yani tikako atopesinga mbongo ya so nazongisela ta mbongo. Bon nazongisela voilà. Ya lo baki bakanga le biso ba discipliner nga mais yo lo lakisi place c'est ce que ba to ba yaki na intention mabe ba salinga mabe. OK. Miss Lolo nji kwambila mema nji muluba nji mwana wa chef nani moi koko ya chef kuti na manda mapela kala na mapela kala. Merci. Banda bota malonga te. Somba téléphone. Continuité. Ah. Non, c'est on a fait un ça. Quand on pesa sombe linga. Oui, ça tant que bimaka za ki 250. Spark 20. Au Spark 20, Spark 20, Spark 20, Camon 20, Camon 20. Tu crois 20 et l'équipe Spark? Spark 20, ils ont bien et ça bien sur des clairs applicable, mais Camon 20 et l'équipe Spark 20. Oh, c'est quoi l'équipe? C'est lui ma combien? On a la place à caméra mieux vaut dans son monde. France 24 heures filmer na téléphone on a bien une nouveau technologie. Par toi. Oh, chité déjà. Toi chité. On finit hein? On finit déjà, continuité, action. Partout, Miss Lolo a nommé nanga. Oh là là. Oza mobile za likolo o a nommé nanga. Parce que oh yo sali. Okomona ngai sikoyo malamu lokoyo lukanga na vie, olukaka na beto magoda ya choko. Oyo ko kabela nga magoda na boyaka nanga. Yo ba boyo pa mobile kuna mwana mke ba yena. Kalika muninga no ba beba na babanda kala muninga na anako intoxiqué wa. Ka yemta yana vie foda msone pe na mtakala pembe bo. Ya la popo ya la bail. OK. Merci beaucoup to comme d'accord chuter na biso na émission na biso lelo. Lelo to ba sorti médiatique e bimi ebele ke Bellevue ba mabala nyonso contribuaka e kufaka. Mais ba mabala ngo ezokufa Bellevue azobalisa kaka lelo pe mwana biso ya mukia ye family bota wumelite na kombo ya Siana abali lisusu gérer Cobetox. Ba mabala nyonso to Bellevue a contribuaka ba mabala ekufaka ya malike kufa. OK. Faut bozong c'est la Zuma réponse ya malike kufa. Voilà. Ya ye moko Zuma ekufi. Voilà. Po yakati na bureau et na restaurant. Ekufi. So ekufi a signalé biso. OK. To lukele mwasi mususu. Voilà. Ya dakosto balobi. Nana ebisi ba oke dakosta libala ekufa. Ya ngonga na ze étonné nzoka libala dakosta pe kufa. Ah. Ndeko nanga. Ozomona mwana mwasi 1979, balaxé était la chef à quartier té. Voilà. Papa au mwasi nanga. Mwana 1979, on a ba âge né. Ba 48 ans. 79, t'es 45 ans. OK, 45. Eh, yaya kalaté wa 50. Donc allez 45 bonne année. Donc si comme balaxé était la chef du quartier té papa, j'étais présente. Ma copine. Ouais. Ba présenter été. Soit rien na TV, ando ba mabala nyoso Bellevue salaka. Siko si la o Bellevue parena. Voilà. Chaîne ezo kenende. Voilà. Makambo ezo kenende ngeni.
oyo aloba mwana moke na motete na ye makambo ekende ndenge nini eza soni nde moto elobisaka bango donc soki otali ser omoni epuis nayebisa bana basi nyonso internet même yo soki libala ye mama rêve ya vie ya mwana mwasi nyonso eza libala mama na tata baboti yo fo babali ata bokokabwanaka mekende nanu na famille baye bapesi mbongo epuis na commune bapesi mbongo e bapresente yo eza te ovandi onga succès basalela nga nanu tendance aloba basalela depuis bando osaele nani abimela ye lelo azozwa na bakoko lelo tendance azozwa na bakoko ata alliance ata ya lukuta bapesi ata nde basala baninga surprise ya fiançailles ya wapi na nani mibali nyonso ata lekala bango bazwa bakatula soif basi baescroka ye nya nalobi nini baescroka yango po moto apesa mbongo aza te donc cela veut dire batika makambo balobaka na belle-vie batika epuis banzala na bino ntango boyaka mpo boyebi na sila na belle-vie soki eza likambo moto atya enveloppe bino mo boyaka belle-vie moto akotya ebele mais botika mpe kasi belle-vie yango te mais namoni ava spectacle ya président na biso Anse Luzolo eleka Anse Luzolo aye na sortie médiatique alobi akoloba na nsima mais merci mpo na belle-vie kandila patron na belle-vie asali lisu Anse Luzolo nini nasangisaka belle-vie na mama misiki te lelo ezala de artiste moko aza musicien moko aza comédien soki babiba asalelo asalelo na bolingo nyonso tomonaki vie na biso redi ya misa alobi nini na fêté 40 ans enveloppe afali etouche nga na motema 40 ans de carrière tala vie na biso nyoka longo ndenge auto ezala honoré pas fali donc ozomona ke même belle-vie lelo ntango asala yango mpona matalanga te mpo so belle-vie lelo tolati ye bapete tolati ye na couronne tobi bo ça va katisa sila musisa mutu na matalana oyo asalaka des jours eza ebele mpo belle-vie aza na industrie ya cinéma ana kandista ana belle-vie tv siko barevenu ekotelaki ye wana soki tobi lelo ya mwa moko tosala nango matalana toboma bato na internet so bato bakota bandako anganga so double fois ndenge tendance akendaka po eno apanganga nde na mokie na sila gazwa akota so bandako yango bakota bandako anganga donc belle-vie aza moto matalana te belle-vie azobalisa po apesaka aorientaka bato na vie famille libota biso tobalisaka biso mompono imika nganda basoso ezalaka te voilà. Ok, merci beaucoup. Ya Géry, tu vas retenir une émission à l'élo pour que ça va tenir sur l'inga bambote. En tout cas, tu vas retenir to linga na bolingwa solo. Ok. Na zo sepela mingi na zo mona ba abonné à Belle-Vie zo mata ba kuku ba otika si la bazo ko s'abonner pas Belle-Vie. Ok. Pour evaner lelo yo. Baba kuku ebele bazo benganga. Moi kuta benganga bi je suis abaku conscient. Il faut yambanga na émission. Ok. Na ko laksa ndenge. Conscient c'est comme ozonge hein. Na ko laksa ndenge bazo distraire ser na biso. Et puis na ye moko pe azo ko remercier bango. Donc bon retenir que Belle-Vie azo sa musala. Lelo ba film Belle-Vie soki na bina tanga ba nombre de vie awa mbangu bokomona ke Belle-Vie même soki aza na chiffre 6 to 5 mais soki otali côté kuna bato bawatali te donc bopesa toujours Belle-Vie confiance. Merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi na Londres. Merci beaucoup na Mamie Tadina de Belgique. Merci beaucoup na maman José Lusadoussou et sans oublier Bibi Chiesanga yetozakane awa na awa. Donc Bibi Chiesanga Warriors famille Libota et maman Mamicho toujours famille Libota Warriors na Monaco et puis bambote belé na Mama Fifi Makuta Gina Mabiala donc sœur na biso mo azani na kini mais akotaka liboso bata poto na kotala émission maman sociale peu en plus na ebisi yo Gina Mabiala ebisa Fortina en tout cas na PC bambote belé famille Libota donc bambote na bino ebele na moni na église à pasteur de la foi batu basinalenga babito yaki te ndenge nini to yaki te ndenge nini na bamonaki ba l'autre là kuna to yeba pena pe to yeba ki programme te yango to yeba bo pesa biso programme ba l'autre là ba yebo saka matalana hein donc c'est ça merci. OK, merci beaucoup to komi vraiment na suka émission na biso lelo to zwa ki papa kulutu ya famille Libota na kombo ya Géry Kobetox boyo ki vraiment ndenga lobi kitoko makasi parce que biso to yesa bino ki to za batamayele
biso bazoba a bazate bango basangana bazoba na bazoba yango basala poto biso to sangana batamayele yango to osa kaka makambo ya batamayele. Merci beaucoup na maman Belvi Kandila patron na Poutine de l'écriture. En tout cas mbisi alanda ka côté ma ezo chola to pona mutamayele yango biso peto amayele. Mais oui. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. Maman Gina Mabia la bambo tenue belé la maman chérie à moi aussi, maman Germaine na Kata France, Blandine Panzo na France, Jeanne Mbosso na France. En tout cas bambo tenabino belé Bianca Zanga Maya chérie, Gloria moi si ambidi malgozo ki mabiso bambo tenue belé. En tout cas ceux qui bomoni biso na bilili boeza grâce à caméraman abiso Enoki Luzolo papa na Victoria moi na star aza star. En tout cas to ça musala kaka ndenge to yokanaki. Merci beaucoup na famille Bota oye famille Bota toujours en avant toza ensemble. Merci beaucoup na babonné na biso ya kilelo bo continuer ko s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi. Bisous bye à la prochaine.